plus ces vidéos. Bon, et là on a eu ce prince. Avant de continuer à Wenge, quelqu'un qui a temps à ouvrir la photo, a rebattu à stade de martyrs, n'a parlé du peuple, tant à Yaka. Ngai, c'est Rwanda na zana orchestre sur le Faki, on a répété, on a dit que Rod, on a aimé voir national test, on a maintenant qui est raillé. Je vais avoir des affaires, le bilan, on a petit, on a mon boyer. Donc, on a un petit petit massacola. Mais on a travaillé un jour à la fée avec Congolais et Abrasa. On a répété un jour, quelqu'un qui fait ça, outil voyage, on a eu. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Les gars, maintenant, on a deuxième ministre de la musique. Je vais vous dire que caché n'est pas fait dans ce bail local. Moi, je pense qu'on a travaillé val. Vous comprenez? Donc, c'est une mystique. Et c'est là que moi, ça va bien. Il y a moi, mon filière, on découvre ça par la Francis Galomba. Quand il y a un libéré, on a une réconfirmation. Vous comprenez les princes? Donc, il y a un Francis Galomba. Ah, donc, il faut que le Francis Galomba, il y a des débokés, il peut être dans le nord, c'est là. Mamie Kabou. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mokolo mopelongo na baninga itokutanaki na besino bilele asenaki abondela mpona mbiso nawembuyana. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Surtout yemba to ka ba ligne mo wana c'est la première fois to yamba pe na des bandes à London TV. Vous avez la ligne mo c'est comme si image moi ya King Kester mené ya que son âme repose toujours en paix. Ça Zali. Est-ce que trop bagaza idole na yo? Bon, ça lobate dans loba trop mais comme première photo ça là na yo. Donc King Kester mené en que son âme repose en paix. Ya ça même d'après ça un goût. Ya royemba donc ata idole na konga ça mon banda King Kester abandra pe na banda. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Donc on se comprend. Et on va benga Jésus. Pour y va benga Jésus. Et on va benga Jésus. Et on va CV à tout ban CV à tout ba barbe. Donc on comprend. Et on va matana na profiter à peine on va yele les chants. Et pas na idoye ndape sanga goza idole nanga à pas tant wenge ko bima. Plus ces vidéos. Toujours zonga, abonnez-vous. Toujours ya. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci notre cher et très cher internaute Nyon Soba Oyo Bazala toujours branché pe scotché pour la chaîne qui tourne au des bandes à London TV ne te message toujours au loba alhamdulillah louange à Allah toujours parce que yene m'tape ça super de vie peu courage peu makasi ya rubi matongo pe rozonga nenge zala toujours et bien malgré tout bouclage au ezabongo couvre-feu et au salam à la 21h même si moi tous ça soldats tu n'auras toujours au service de kitoko tokiti bongo lelo na victoire awa to sura na mwana mboka moko mission moko ya mboka wasa ka fierté pe musique ya Congo par rapport à œuvre na asala na quatre orchestre wenge BCBG o ya président papa chéri JBM qui en a vraiment donc na combo ya Zakoko yo mazabe na ngai donc Zeli ma petite neta moulaiti donc merci vraiment donc Manase Boucha Congo là déjà pour que rapide la radio la bengo ngai wa coupe de feu ngo on a déjà invité na ngai Zakoko, il y a BCBG, Suzanne vraiment lelo. Merci na Patrick Lukel le consultant en Afrique du Sud. Merci na Gabi Mbuta, moi na Mzomba Solo na Kata Diblin. Merci na Sami le Bonheur Yemen na Kata Lista. Zakoko. Mbote na. Ouais, il y a son s'il plaît yo. La plus c'est pas petit bazou dans c'est certain. La profiter bien après ça pour semaine prochaine les Noël. La profiter bien après ça va jouer Noël la bâtiment c'est bana non partout bana dans mon kil mon bimba. Je Noël na bino yango wana tozana les princes ba question eza ya ba réponse eza ya quoi. Merci Zakoko donc félicitations par rapport à voix na yo ndenge se pesaka ba chéri ba maman ba papa dans tous les rangs. On a appelé ça merci quand on nkolo hein. Yem da pesa nga voix donc on appelle ça ba merci na epo yango nde mutu esala ke ba yeba Zakoko donc ngongo akoleka na nzela ya papa chéri quoi. Vous comprenez donc après ça, merci. Colonne de Masolo, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Zakoko. Merci Zakoko.
surtout sur le yemba to ka ba ligne mo bo wana c'est moi la première fois to ya mo pe na de Mbanza London TV vous aurez la ligne mo bo c'est comme si image moi ya King Kester mené ya que son âme repose toujours en paix ça Zali est-ce que trop ba ya za idole na yo bon ça le baté dans le bas trop mais comme pour moi photo ça là na yo donc King Kester mené ya que son âme repose en paix ya za membre d'après ça un goût ya royemba donc ata idole na konga ça mon banda King Kester abandaka pe na banda on a fait Victor Eleison na basé na ba Jolie Mobiala ba cartouche mo cartana ba l'effet de Baba ba Petit Prince ba bien sûr Petit Prince ba comment passer donc si tu as mon bimaton ba zaki nga zaki tu zaki nga na fana na Louima si qui est ça za fana na avenue da Simon c'est to là permis na wana na petit avec a futu là quoi ah ouais là petit donc on attend ya remona vraiment beau quoi ça là qui fait ba fait na biso ba des affaires mépris alors il peut petit dans un peu bah il y a des bokeli on va dire na ba joli mobile donc parce que la trop là bah on doit biso de la chance on est au coup qui qu'est-ce pour ba venir ngati ba sala qui proche ya ba ya joli mobile là ba tout est cérémonie donc azam d'après ça un goût ba c'est roi dans la musique ba tatana fio tatana mouchenio na tindelio leki chéri comprendre nga ba fait qui c'est kinga ba choli choli ngampeo donc on se comprend. Et on va benga Jésus. Pour y va benga Jésus. Et on va benga Jésus. Et on va CV à tout ban CV à tout ba barbe donc on comprend. Et on va matana na profiter à peine on doit mailler les champs. Et pas na il doit y taper ça en bois ça idole nanga à pas tant wenge ko bima. Wenge ko bima son fait babma na caché à King Kester non ya Victoria. On va deux événements les rois de la forêt. Mais nous avons fait des fois il y a ma peine à ligne on a ba ciel ba roi soleil banane mais donc na wenge donc nous go bima donc il peut s'en soucier lengi le roi de la forêt soit dans la ligne on mais le King Kester d'après ça a goût ndule donc les autres non oyemba bo ko ba nzembo na kiso ke bimi et on a fait tout dans quartier so tout dans orchestre am so royaume de Faki donc so na oyemba ba bien na ke il y a mon King Kester de son vivant on a zoraton tout en aé donc on a na folie mo muke na BTP na mouvement arabe en Afrique Kester on a na zakoko net un minute sur le prince nous avons modernisé faut faire ça la société nous avons modernisé qu'il est là vraiment donc il est là quoi mais il est là qui va pour royer mon ndenga kala pour ndenga kato yenda yebi ba ndingi ka yemba ndinga kala trop pour faire ça la société faut ba peso ba zo yeba yebi ba ligne ba zo moderniser na ndenga lelo donc ça faut comme ça na masolo na ndenge ya lelo mais il faut bien ça rassouter donc on comprend donc sur quelqu'un stationné aux amateurs faut il faut na ba ligne non mais na je sais qu'il peut faire mais na ndenge ya ça faut siko donc si ya ça faut vous comprenez donc yem d'après ça goût à musique ça me repose un peu mais yem d'après ça goût à musique mais pourquoi pas au pousser en rap pembe soit tu as intégrer na kati orchestre na bon et là on a eu ce prince avant la côte on a wingé King Kester tanga uta ka photo a robeta stade de martyr na parler du peuple tanga yaka ngai ba seru wana na zana orchestre so royaume du Faki amona kuna yemba na répéter na yemba na dit que Rod na aimé voir nationalité ba tant wana mettons King Kester aye puis na des affaires le non na na petit na ngamo boye donc na FC avec eso ka petit mo ye bébé kala da petit ma sa kola mais nous allons travailler un jour à la fée avec congolaise à Brazza. On va répéter un jour monsieur tant qui fait ça outil voyage on a hier. Pour Serge Kayembe honorable. Moi d'invite après ça on a fait c'est certain. Parce que alors travailler un moment on a jour à la fée, on alors manager moment Zaki Serge Kayembe honorable. Et ça veut dire que à cette image nous allons répéter un moment on a jour à la fée. Si qui sert les gars bien à plateau. Tant à talango a vu oh mais petit manger mon enfant dans une mystique maman honorable a dit non ça ça faut que je sente ah mais petit dans mystique ça na venir et on n'a pas na été après n'a pas le temps azali ko répéter na ngiringiri et pas mambo de Panama dans azwaka ba zoé ba sampai ba ngana yawe mona sa test to na yemba bo kinge sa bina ngokoti mouvement et ba musa za ba bango au sein mouvement ngai sanga maba yo kaka a seka pe fort jour ango daga ya sanga monsieur on tanga na yemba ka seka a bien me plutôt au côté mouvement et puis concert à Libosa dans le palais du peuple ngana ça
na ya mambo tonga bengi na yemba public elela ba abi akota oui na la petit ya ba la forme tellement d'abord na expliquer ka ya beta na ba wenge pour on a na sika na bi qui que pour le moment on a parlé na biso ya qui parler pour faire pas ça là on a donc ba faire si ba lela nga fort après na bi ngai fona ke na wenge qui que ça là pour nous ma yele ya champ papier là que non na so ma yele ya champ pour nous ça temps on vend na qui que ça pour dans une c'est pas mot de Panama là tu passes sur le son jour on a un bas sur le son à chocolat une batte de chocolat blouson chocolat à cuire il y a un jour en haut partout bah ça fait on a le baba ebi sinon là tu attends bah ebi que ça pour autant na on ba là ma fort mais dans ça cours na ba de fona que ça fait cours na qui peut na wenge na ça fait cours ya champ Sorbonne on papa Chirabe là les Sorbonniers donc ça la blague vraiment donc quand on le lobby dans les cas moi dans télé après né au côté na wengene papa chéri soit confirmer mokilike za koko vous comprendre na soka pour ya champ de ya papier elle na qui petit pitant qui ça ou ça mikilae na doit atteindre le cas bien des affaires dans mémoire na rêve na mémoire na répétition et ça la bébé la bête avec concert à parler de mokilele là mais na vite fona que non na doit pour ya champ papier na qui na qui nous pesa ngona pour faire etena na wing oh pour la deuxième on va dire sur la unité bah c'est maman nous t'as mis le Sorbonne papa Chirabe là le Sorbonnier ça pour yo évite les frères ou le bâté comme ça moi ça va pas ça ouais ça monter tu dois ça là œuvre ba yebi ba jeter des ba yebi vous comprenez donc dans les cas de là on a qui peut na presque pour à champ si faut faire sous l'équipe mon c'est à la minute va refuser donc si faut faire de Lausanne donc les gens pour même pour être Willy Likai, les grands mouscadors. Vraiment le principe, les grands mouscadors, Willy Likai, avec dans la coco au boss, dans l'emploi, donc toujours comme mouscadors, donc dans les champs, avant la caravane passe la chanson là, oh non, ça la soupe l'équipe moi. Donc, prêtre Willy Likai, mouscador, le grand mouscador, ça déjà ROCP là. Donc Nathalie. Aux alliés c'est on a parcouru des bus, il y a Victoria, mais BCBG ça facile hein, ou bien il va même pas quand il va même pas payer des affaires. BCBG sukoyo, non BCBG ezalaka que tant que tu travailles na Aimé Bouanga kindaki son altesse la pese ba salut ta pesa ça. Tant à Kemiki, so tikalaki vient na mona e ba ya diba Richard Mwamba. Par exemple, membre ya wenge tant ils ensemble, tant wenge pensanga kina na ngambo ya papa chéri. Est-ce que non za ko ko bien koya membre wenge ba nini on te que mais fait ba ça va d'ailleurs coopérer bien avec mais bon en son aïe bien c'est bien ça vous comprenez on finit à 12 on t'a appelé on parti la bibi on bangelo mo tuna na chanter na yimba mystique mo qui est confinement mais pour aimer boire na peto yemba ka boire ya ko le kana kinke sang mtayemba ka ngona poto tango ya yenga me interpréter ngo to bandela kango kozonga yo mboka bakotuna yo nini osala nsima bambula nyonso banda na mikili olakaki baparent okei okozonga mokolo se okosilisa nkelasi na yo ozokompa wana kinke saka yembaka na so na teste mibwanga taka mibwanga ye ayoka so yembela pesi ezaka bia tobandela ngo na studio toyemba na bajordan kusa na bapichu mina bakupe fragile badole maseni tobandela nzembo wana bamastation donc bachampion fois lukanda champion fois lo azobeta esiko pa héritier watana donc ozokomprendre équipe eyaki danger ya kosakana te ozokomprendre les prince donc si papa chéri amoni yo asepeli na yo pe ntango sikoyo papa chéri ngai esalaki boye ntango mpe na ngai richard mombaki noza koko il faut oya vraiment na mouvement parce oyembaka esala bien quand papa chéri asalaka mpe batenor asalaka batierce esala bien nayaki sikoyo wenge bakendaki poto kobeta bademi planning basera bafipi yo nakuta badidi kalombo bayondi okosha batonton makoso baza na nord nakuta armangolo question me repose en paix atika biso bajimi mbonda donc équipe ezaka au grand complet nakuta bango na ya senado aza grand frère ya Shai Ngenge azalaki yembe azalaki mo encadrement national vie nanga benj utadila aza na niki donc daye tant toye boye moi jalousie mo ezalaka bavie mo bazalaka mais tant toyemba boye
Tu as quand tu as mon idole, na pichumina. Maman ça va pas na mikili. Quand tu y mbabou. Ah, il faut essayer la vie moi quelques jours. Voilà où est babetu ba bazeni. Parce que fallait to beta on peut na place MCT na point machine à bandal. Babi non, il est tellement de mari danger. To côté ka kala mingi te mais maman ça va le reposer. Ça là eleki. La vie c'est comme ça. La vie c'est bon. Il faut du courage. Pas na bandal ba e beta ka ni sala bien. Après papa Chira tant ba e uta musique ba e ba on se ba kinga wana ba e. Et commencer na il faut yo ka biso. Voyez baka ba masa na musu da ba yondi mais ngai amona na ngati. Quand tu commences à répéter dans Milouz, les gens ont café baébi, elles tournent musezo, ça ça non baébi. Quand tu bandes tu commences à répéter, parce que pas cher habitude, ailleurs il faut qu'on va péter en. Répétition bani quand le background pour que tu n'aies pas prendre on va aller quoi chef du gouvernement à l'MP. Bango tout le malais quoi tu vas ce qu'on dit moi IOA. C'est quoi pas mal des émissions. La vocal c'est quoi le roi de la forêt à la Osala. Vocal bouchaka masal bouchaka na Milouz voilà bien on peut tenir mbolingo ezali pona mbongo te mbatika kotumisanga mpona zani lokote na kamwe papsone ezebonga o ngana sambwa na nani mena bisayo le prince basenga bi pona beta ngona ba niance nayoka tola ngana nayoka mau nayoka mau inge blague comment ba beyembe la base na ba ciel vous ba roi pelé ba les rois de la forêt ba l'empela na idéologie avec qui que c'est le sarou comme ça d'ailleurs pourtant on a baissé le roi ba c'est ma bise comme ce côté amulangwe maintenant bisayo ba concert tout beta ya ba plein air nzembo wana ils sont ngara tol tout kaluji mon premier alors ça va bloquer papa chéri. Voilà, ça le roi de la forêt. Donc, ça va bien, parce que c'est là mon filet construiment quand on va bien. Après, tu remets des sommes plein air. Et ça a été anniversaire, il y a sponsor, on a vu ça là, sponsorisé le mouvement. Le béton, on a triomphal. Permet dans la samba. Quand on a bimé dans le vocal, on a mis la danger. Bon, on a mal dans la samba. Le roi de la forêt est aussi ça, vous aider. Et ça va bien. À partir de là, après, je vais confiance. Si après, on va faire en 8 plots, on va faire ça. Non, petit, vraiment, la boulot, on va faire ça. Écoute, il y a ça, on va faire ça. Non, ça faut les alara, moi, je suis tout le bazalara. Le membre de M. Bazalara, mais moi, je suis dans la ndenge mo ya kipiri vie na gini. Pour biso avant na ba bersi, on a 5 sur la base. Ba ça mikili ba le parce que ça le bas ça va pas na qui c'est na quoi non c'est ça que ba fitol ba la quoi le bas n'importe quoi la fin on a peu calme mais c'est là bien mouvement ba aussi poto ba e na ken ba kepe ça ken la rate ti ba maso ba na ba yego ya ba jino ba yego ya ba tous les membres ba nono fuji ba bram ba mente ba au das cause en coco le travail na ba mo te mi Francis Kalombo bi nzembo na ma mbisala il y a un autre confirmé donc on va voir la personne la boîte la nini ça va sur musique le béton va nous les belles il y a un ça fait que ba tout ça na mouvement ba na mouvement na ba ko meko boya bango c'est en français ka lombe bimanjo on boya ba chanter na muso kuta hivi wana mais ba alors c'est la mingi na chainga ko chainga ngala pe ko se défendre na bien il faut chainga mon ko ça ka ba jino ba ni ba tenor la musique. C'est la vérité les gars. Même si on a deuxième ministre de la musique, je suis qui n'a pas caché n'était pas fait dans ce bail local. Moi c'est pour ça qu'on a travaillé val. Vous comprenez? Donc il y a une mystique. Et ça là quand moi et l'autre moi ça là bien. Il y a moi dans mon filière on découvre ça par la France à l'homme. Après il faut me libérer. Voilà ça qui va reconfirmation. Vous comprenez les princes. Donc il y a tout dans mon France à l'homme. Il faut que la France il y a des débokeli peut être dans nord reste là Mami Kabuya Yu Kabuya donc ba bijou mwama ba chocho bokito ba Richard Kabambi ba basé benana ba debele ba Saint Paula ba Ibrahim Kumbi donc bosé belé ba Célestin Masikini dans le Canada donc ba lela le fort Azali Venus Azali la ligne, voyons des à beauté,
mami esere lionza mokolo mopelongo na baninga tokutanaki na besino bilele asemaki abondela mpona biso nawembuya nasengaki mongonga nasengaki bolisone loin de moi koboya idoyo ya sulutani bien que ta beauté suffit pour mon bien-être qu'est-ce que dois-je faire Francis pour t'avoir Colombo Hortense qui t'emmène Paul Babadi mbala 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 na yo yele donc eloko wana vraiment félicitations vraiment talaka eloko wana mosala ekanga na ndenge osaka na te beti lelo mais babiloko na yango okataka te donc biso toa bato oyo ke toa bato moko boye toza boye fo ba même bapeso bazoya nsima na mouvement fo batravaille fo biso toyaki na esprit de travail donc totika baprince donc bato mosusu bayebisaka nga azalaka bafokale wana bapeso ebele bazoyemba yango bien te ozo comprendre po toyemba misiki mpona principe alongo na beta babarité na beta batrauma sikoyo na libéré na kenya sikoyo na basystème moko mpona po artiste kozala na monotonie ya chante de Kinshasa alaki na monotonie te abiloko bokopia style ya Kinshasa kobandelaka eloko na kati ya nzembo oyembaki deja te na ndenge nini non nazoba na sens eyembele soki oyoki deuxième fois na ye na banzembo ayemba toujours ezalaki na badinouveau na kati donc tomona azolinga na nzembo oyoka ye kaka mayembi soki neti nzembo nazalaka soki napenzi likambo yango motema ekotindanga na misala ta mabe oyoka banyasa loso mais soki oyoki sikoyo désir oyo ya makambo akake so comprendre kaka bwana donc siko mayele wana eza mpasa po yango nayembaka na francise alomo napesa babariton ntango na kesi mpo na libere napesi babilengi wana bacaresse nakomi lokola ozoma neti na mwa fiere moko boye mpanie bakanga na nzelo ata ememi loso masango merci na yango na mfulu bakakolisaki yangango lokola liyanga na équateur batanda ememba oyo mipiko lokola fuma na wenzaki kwiti sango mpe epanzana lokola sapike na maboko ya papie mungu franke bondo batikafuwa didie sesa pichukani jekamine apres moto oyoka te moto alandanga na nsima wana ye mpe alanda caresse nango na pesa ozo comprendre donc nde bazana meme na besi papa chéri mpe aza yebi ke zakoko nini aza nayebi te po bachanteur nini bakoya so na mouvement bapesa bilengo tola kopesa mo nayebi te mais d'abord quand okoloba osali combien des années na mouvement naumelaka na bcbg makasi okoloba te ba20 naumela ebele donc to biso talaka nga naumela nazo nakemba namona makambo tu oyo ya nini naza mpe namona mpe babonheur ozo comprendre donc na biso tala donc bambila ya kosakana te donc tondima vraimen kemba ti naye koyeba mpe na badisi nake mpe mikili balingi babulai na kokima mpo naza bala osikasikanga wana okende te mais tellement moulu aleka mystique mo public esengai non moto pamba mais zaka kofadi nord epuis nasala yango nazolia nazomela nazolata bien nakolanga partout eza kutu climatize mais naza na posa ya tendresse bango babi te mikili kaka mikili public yango ozomona ata naoleka na public esepelaka na zako ozako kotoboyi te bato mosusu baza balingaka na bango mpenga te bon kozaka nango bongo bato balingaka mosusu balingako te mpe mpo ozala na bato basepelaka nayo te naza emevema na pays po bato tu basepelaka kutu balingaka zako kozalaka na balelaka apokati ya biso tu sikoyo mais eza makambo kima bajalousie ezalaki trop mais papa chéra otikalaka je nanga moto pamba elo comprendre mais ezaka mosala nde moto esali de bongo po il faut basentir de fois zakoko aza capable ya kosala ezo comprendre le principe yango wana siko eleki mongo ezoyakala mingi te bacomprendre donc niveau zakoko atravaille na bana mai ya victoire eleison bamusa basali d'intervention batokolo basephora basakolo babesi donc bocomprendre mais idéologie ya zako bocomprendre niveau de travail donc babilo eza na kati ezobima et puis album eza na album nanga pesa po efalaki nasala na album nakataka album po
mpona moto fai tosala masolo bandaka bien bandaka bien na kati ya komosolo na bambri naboyaki esala mabe na bimisala mpe bandoki ya gentil bolandaka yango basepelaka nango makasi promotion esalama te mpona moto oyo fai tosali makambo akenda na ndenge moko biso mpe tokamwaka mama promotion eputa yembakano na émission nzembo wana kobandela motu nzembo wana ya nzembo na nga na kobandelaka yango na koyembela motu mosusu eza suka na melo mpe bandoki ya gentil donc moi na bango tote mpona yemba koma motu wana tro na kati yango nakobandela yango mpo olongola ye nyonso yo oyebi donc bato bacomprendre bulo ezoyaka na ndenge osaka te koma na so nazolala nalotaka baniance nalotaka baniance ya mipa niance eza mpo nzambe apesanga bulo wana yango ne eyebisako yango ne ezako kadiamaka nango nakolinga bamoto ya kosala bafantile na carrière na ngai d'abord tokoloba kozala su pembeni ya papa chéri te mpa na yo eza regret ou bien okoma otrouve nango normal non naza mutu omoi ntango liboso mpo ngai balongolanga te banko ezalaki na kati natalaki te oza mutu fo koloba vérité mona regretaka mais talaka mpasi wala osala ya mutu mpasi wala osala banko bayemo banini osalamaka madanger mais tellement bato bangasken balaki trop bakotya basongi bavie banini mais bango mpe toki batikala bakosala mpe eloko mwa malonga te rien mais na regretaka me nasa nalongolango kala nalongolaka desa nalongolango eza mutu tinamona na art na nzoto ozo comprendre le prince eza mutu soko olongo ya netika bokozali kokabwana na moniveau na nini okoregrete premièrement mais mokili eza nango ya nzambe ozo comprendre nzambe nde moto apesa epi chance ya moto ezalaka depuis obotana mwa mama na yo eza baparcours esengai toleka mais na regretaka nango mosusu te eza makambo na regretaka yango na batango wana déjà bandoki ya gentil ebimaki donc toyembaka mpe mpe makorona bamasa agriculteur bayokaki donc na mito supe eleki monga donc na regretaka susu eza makambo donc eza calme posé na ndenge osakana te calme posé na ndenge osakana te olobi baninga oyo batika mpe baosala rien est ce que eza papa chéri tayebisaka bino bolekaka na baécran te bosalaka baémission te to bomipesaka vraimen na public te bozalaka coffre lokola ye moko lider somoni koyeba na ndulise ya likambo efe ngai bayeba azalaki koya koleka trop na baémission te mais nayebi te baoyo oyo batikali wana eza mpona kolekaka na émission te bango nde baza na bazozela nde baza na bazozela diske mabisa yebanaka mpe na diske oyo oyembi koleka mpe trop na te mpe eza mpe bien mpona promotion na yo moko mais jamais papa chéri oloba bolekaka na tv te eza ndenge ya motu na motu mais bcbg ezaka mpe na baidéologie eza na bato mosusu bapitole balaka wana soki ozolekaleka mpe trop na tv bakomi kobomaboma yo baveroni azoleka trop yakomoleka trop ozo comprendre mais fe aboyaka na ye te ezaka ndenge batantima bazalaka mwa trop peme na ye wana départ nono fuji ntango yo okendaki nono fuji mpo moni alandi yo elobelaki alandi ngai te eza tokende na train place okite koki so okite okiti ye aza na baraison oyo ayebi alongo eza makambo aumene mpe na bongo biso tokara seko seko na orchestre ya papa chéri bapeti biso bamisa biso mpe baya peti epuis bato otikala seko eza badaida basoraya bajunior ozokisa pere na bango mais on a pu dire un bon chanteur ayembaka bien so alongo osanjani napesi bafélicitation napesi mpe babonne chance donc amonaki ntan wana ekoki alongo mais pale eza pale oyo eza pale na biso pale eza ya papa wenye wana eza ya papa chéri ye mongo eza aya associe alobaka aza associe na motu te eza ya ye aza mpe na biso tanke ayebiki bapetitanga mpe te balongo akozala mpe na kanda na biso mpe te po eza makambo ozo comprendre ye bapesaka biso kaka baflair bafuti ti alongo wana wana bateli balongo bajino balongwa babram baibu bashai ngenge ozo comprendre eya na bato mosusu bayuma so nde tolonga bakoma baokre bakola babuzoba nete ya chantamisi akola babuzoba e bato balongwa baoke ozomona azotumba toujours mpo bino papa chéri afinaka bino kaka papa chéri akoofina motu te aofina motu nde afina non eza makambo nzambe eza na matikala ma neti ngai nakondima te soki omondima motu afina oseki yo maka to soki osambisa na nzambe te yo comprendre jamais ye nde aza nde sans esprit aza sans esprit aza mpe flatter aza mpe hypocrite yango asolo babiloko ya ndenge wana ote frappe pele babetala bayaka na babili kosa basa bagere na bango babili nyonso baza koevolue ye azomona tala mosusu pembeni ta fo ndima mpe olongo me ondimi mpe kemba so wana papa chéri afa bakuba bango bongo bakemba mpe wenge mpe ezala nsabi nga na mwana banda nayebi bavie ye bapremière car basomba ozo comprendre ngai azalaki kolango nayebi
Nous on pas ça comme avec bongo. Nous nous sommes d'accord to bana na ça ba être na bête. Il y a aucun ça mon. Non ça mon. Si bon bien mon doit se mettre en quoi na. D'ailleurs on so aux hôtels. Mais pas ça mais ba rolongwa. Rolongwa na ça na poser à l'aide. Nous on pas poser na ça ba kamuna. Et puis dans l'autre avec la banane à l'histoire les centres ba PDG ma faire mon tambaye. Ba yebi. Nous on pas Willy Likai de Grand Moscador. Ayebi. C'est pas ça mais ba ngata ko ba pesa na chance tout ça Nzambe. Je comprends. Ya mama kolenga te ponga na banga na mabende li otaka na sana nzi. Zako ko nani za nsima na yo parce que BCBG soki bolongwe okendaka pa président Ramson ndenge tomoni bandeko ebele mpe Chai Ngenge aza mpe pana. Le roi de la forêt dans la belle na ye. Naza vient na biso. Eza vient na biso donc ceux qui les doivent mana Chai. Oui pas royer mana sa koko. Et ça peut m'appeler ça la route mystique. C'est là qu'il y a de la vie, ni de sur sa koko. Donc c'est ça ma rambada. Aza vient na ça na produit na rombo ya mote. Ba blesse ba silo ba yebi. Papa na Jérémy, papa na grand jogo. On a ba hérité Fouki. Bayebi, parce que ça va conseil. Ceux qui le considèrent que tout est oh, c'est ma bête là, c'est la featuring. Parce que ça a des marches où ada vient na eux. Non, on a vu na ngai, na ça dans des marches on a vu na nga, et ça ma caméra ya. Juste un minute ba ça na couramando. La puissance va bonne chance. Supele kimungwa, sukale komingai. Susi ebushe baven na kati ya motema. Sentime vide. Lokola bougie na chandelier, lokola molinga ya likaya na mopepe, lokola fulu asabuni yeye, makala ya moto. Supele kimungwa, sukale komingai. Susi ebushe baven na kati ya motema. Sentime vide lokola bougie na chandelier, lokola molinga ya likaya na mopepe ya Maxembawa na mopepe Willy Likai les grands Moscador Jordan Kousa ya Mimi Ciel na Nibino ya trop. Donc c'est la soupe de Kimungu Isoya pour comprendre les kunga ils ont ndenge au saranate. Donc na pesi bino ba bona nyesu ba joyeux Noël na ba ba la émission oyo il y a le prince. Donc bon la émission oyo Sakoko yeyo toujours égal à lui-même. Na pesi sous le bon anniversaire na banda doit comme ça. Dans 107 ans nango na pesi ba aujourd'hui on a commis na botama na pesi mettre CD ba certa na pesi mettre na ba mettre bozé na pesi mettre Jadon Mongombe na pesi sous mettre Ngambe Makumba na pesi sous mettre base Badibanga ya Magouche champion du Congo na pesi non to ba certa Zakoko yeyo supele kimungu ezoya na ningi bino ya trop boumela. Plus ces vidéos, toujours abonnez-vous, toujours ya.